Voilà, très chers amis, fidèles internautes, on est là. Nous avons toujours notre site de matin à Tomoni. Star Nabisambuka Cardozo et rendre visite à Gabi. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir, Sassi. Les condoléances, mon père de grand frère. Pareillement, il y a plus de père de grand frère. Sinon, tout d'abord, bonne santé. Moi, je suis battu là. Voilà. Tout le monde est présent, oui, obligé. Obligé. Yaya, Gabi, Azaya, Nabiso. Donc, famille artistique, les Koufeli Yaya. Donc, tous obligés à Yaya. Ouais. Mais, depuis le matin, je vais circuler par rapport à l'Ikambango. Supposons que je groupe, je ne sais pas, il y a un côté dans ce pays. Maramuni. Groupe. Zaki no bande comme suston bayokaki qui est babongoli matanga batie kombo ya Gabi et ba rimer au circuler bato musu ba quitter na rata groupe ngo na bité yo poza na kati ou comment c'est interprétation za la mabena ba spéculation. OK. En fait ngana nga kuna koka ko shishe mutu tuna mutema na été faut ce ko boluka bato bazwa mbongo entre autres je vois mon ami Mimika Bongo faut retourner ce que Mimika Bongo banani bakitaki na temps nini peut-être ba transformer na bongo ka message mais na ngo bongo te to zala na ba groupe mosusu mona ezalaki peut-être cotisation kingandi tant to suto peut-être ngai ngaso na pesi déjà mbongo na sala retirada. Ngana za bongo o kutu na retira ki te parce que Mimika Bongo quand to yeki mama ya Gabi dena tuni Mimika Bongo to sande nini pona mbongo ya Gabi mime bino to transformer kaka nini groupe ya Aïda et comme moi ya Gabriel donc sûrement baninga na biso ba kitaki ba yeba kiteke ba ko bongo la ebika ke na sina pesa ki mbongo nanga ya cotisation Aïda c'est que na se retire donc on éviter ba groupe pour ba voice ba incompréhension na tinga bana na éviter ba groupe WhatsApp donc na kati groupe wana na zana minute na zate so na pesi mbongo na lobaka na répondre à te na tanga message à batuté. Voilà, sûrement baninga ba se retirer kita moi ya pesa kine de mbongo a se retirer na ye mais ata musu na poko ande Mimika Bongo a changer comme ya Gabi. Donc tout ça ba interprétation. On les a kotuka mutu pendant que ça na passe on ba se retirer pour ani. Et Gabriel a ennemi ba comédien a salani pour ba se retirer. On a ba spéculation pour balanda on dit. Ba spéculation. Wana za mambo cha mtima mtuti etolela yaya bakunda na kimia hizi voilà pour bande ko pe balobi babi en fait et déranger pe ba te belé lo kango bien que o lobi que za ba remer mais ça na bande ko mususu pena ba déranger sérieux même ba fan no batala rabino c'est normal ba ile ki bon message na brusque et puis bon on a premier degré voilà ya on est sali bon eza elote mais il a confirmé qui est a confirmé ravi pena que non tant oui na ba émission ezali abi habitant kaka bandeko bayoki kaka kombo ya Gabi batu mbangu ibuto za ajani ya wenge bolanda kiti wana jeje na biso aza ajani wana ajani na biso aza eyanto na maison mère balanda te mais a décision zomi ke ibuto ya matanga te pona nini que par rapport à dire na face à Gabi matanga ba pesa la invitation to za ki fête nde wana tongo kino ngana nzima décision wana donc ya Gabi jamais ko ba ke ibuto ya te poza matanga to boyango na to boy to sengi pe na famille OK na sengi pardon pour na ibutu aza jeje a jeje aza na musicien ya maison mère te maza musicien awera do ya ndenge ibutu azala ka donc kolanda na hote ya Gabi Gabi ba sengi ibutu pardon sengi pardon ya Gabi la Gabi OK la ngati ona mi komeka bong elingalo penzambe komeka bongsa mwandambu place Cardozo alobi ezaka ke mutu aza alinga ba problème te nde mutu mususu ako abongisa ngo parce que aboyi na problème mais na logique de choses et ça la mezala bongo bato belé pe balobaki na ba point na ba tournage ka groupe Gabriel matanga na ko pesa te Gabriel l'équipe Gabriel lobaki bo ne mama ndeko Cardozo lobaka pona ligne na problème te ko bongisa te mais eza bongo nde bato ba belé la plupart bato bakitaki na groupe ba makama Gabriel balingi te elo mama toyebi mutema yaya amoni lo to tambula awa to marcher na hypocrisie makasi ça etala boye to marcher na hypocrisie makasi mukolo bato ebele bazwa conscience ke mutu na biso na kati na biso mutu na mutu asa musala na ye mutu na mutu azala patron ya ye moko azala porte parole ya nga moko asa toko marcher très bien hypocrisie leki makasi na théâtre na kokoza la Cardozo c'est eloko mo boye
na place na ye pa Cardozo tamusu na molo mwa Cardozo sali ya mabe moko lo bani ya te Cardozo ye to yebani bien ngana etokotana pe ya moko to bebani pe abenga na beso esimite tokuta mama zaki boyebobe eleki dans le calme point. OK vous êtes d'accord na eloko ngo ya hypocrisie on est à vieille Renate tika Renate c'est sa parole na regarde tozaki de na Renate bana courage te tika to lobara boye mama bana courage te ya confronter vérité mutu muso mona vérité boye bazwanga zipi yango mama ke na mensonge pour na mensonge esale bien mukole be to comprendre to ba responsable to mikolo muta se prendre en charge muta na koleka na place na lobalika mona place eza boye na boye ya ne to koma biso bien ne to no saka ne ba Nigeria basala ka wow jusqu'à présent to kana mwamu. Mais l'esprit, mais pourquoi hypocrisie dans ce monde nabino? En fait, moi j'ai un problème. Na souffra nango. Na lobango mettre na ba émission qui ceux qui chaque comédien tina mutu na ye ke na ye ko sa musala na ye ko luka yaya te lekite mama te balobaki bazongisaki talete ngana viva bongo nga esa na bantu abenga to tso so pe lo mobu na ya gabi a tshubetanga lo mobu awawa mais nazongiseka na message tant nazongise na message ye moko kutaka mo message oyo ngana tindela ki ku liboso donc ngai sikoni na vivaka ezake balobaki bazongisaki toyokaki ekoti awa ebimi sali bunda nango toza na bana ocho biso lo mona biso to kota la dépression ceux qui le ba comédien nyonso to ba ke scène pe ba sa examen mutu 99 comédien ba otikala 99% to tuna oh Renate yibu bakanyo awa oui ngapona na dépression oh Billy yibu bakanyo awa voilà biso to kota na biso na ba dépression amitanga Cardozo yibu za awa biso to kota na dépression parce que si on olanda kaka ke balobaki bazongisaki na yokaki okufa on a des enfants à nourrir banda kololo sur kufi mwana otika na bana ba hotelingana yango so ngana ya kaka focus eza musala oyoka te soko yo moko moni keza solo yo moko jike ya solo okangina ngakanda ça n'engage que toi soko bolingo vérifier na welo ba preuve na l'action que non ezala ngo bongo ozo mona mais ngapenza na ko luka nga mama te na théâtre na ko luka bolingo moko te mo pesa nga bolingo mo participer autant na yango te boy déception ko mais bolingo bandeko no c'est important quand même l'esprit yango na sikolo ko la important yango na sikolo important on okufa na mara da kati soko tina mutu no ke na ko luka bolingo te na théâtre ni na ko luka mbongo tu verras que na ko poto biso to biti za ko luka mbongo na ke tournage ba footingele sabana nga soki osaka na esprit wana ata oyoki Renate atongi yo ngai na intimité na ba camarade na nga misusu o soki na yoki likambo to traiter na téléphone mama tala kutubu zaki na mbongo te et puis eyeba na pete na ebiti so ina na nga yoka déjà que Cardozo bundi na tournage Cardozo soigné na à part ba boss na nga na sala nga moko na nga moko ezala raté parce que on traite nos trucs na téléphone ezala nani ezana to traiter na téléphone na yoka ki esili pi bayana pi bayebi en pété tu vois pour anini parce que ngamo na mi lobela na yaki ko luka bolingo na théâtre te ko luka mbongo so to focus nango ni c'est marché nango bien voilà après bien que tu aies cotisation na ko informer yo mais ya Gabi a lingi sur cotisation tete ya Gabi sanyi naza na kata groupe te mais to yo ka en tout cas ya Gabi lingi cotisation na bino sauté ya Gabi azatene ya Gabi tocha mbongo po ya kufi ya Gabi ko boya mbongo bandeko no te non c'est non ya ono choloba azoki message na premier degré ba chaki ba memela ki sango na premier degré tu vois tant ba yele sango wana c'est normal elle était sous le choc fallait ça o asala kinga bana réaction na ye na boya ngote c'est normal beaucoup fait la yaya eza facile eza premier degré yaya maman leki mwana tu vois papa mutana choka bongo boyele sango sans pour autant vérifier c'est normal à décision mais l'esprit mais bozo souffrir na nini bongo ya kopesa ya contribution ya Gabi ozwa soki ya Gabi ozwa mbongo batu mususu te ngapena na kolongola mbongo na ngai na isi mimi kene kopesa ya Gabi na cotisation ki $5 wana tu vois ngana osatanga moko na ozwa mbongo na ngana epi ya Gabi ngambongo na ngana ya pesa ya Gabi na maboko ya Gabi ozwa voilà mais à chaque fois si ya ba fête ya matanga bo va toujours na ba problème bozo souffrir na nini juste mais l'esprit
Elle a encore malaria matin dans le cerveau. Malaria quand c'est matin, c'est une dépression. Mais apparemment babi binombe pour linga pena likambango surtout minya. Tenir une miniature, mais il faut au miniature ndeni. Nga miniature mibali nde na lingaka. Mamba mibali, mamba babos na ngai. Wana nde miniature kitoko pena nga lingana. Ya gabi baleki basengi ozaka bongo. Tena minute oyo kabino te. Na minute oyo batetika na. Minute oyo batetika na. Aza mungala. Bangala nga na botana bangala na yibi bangala babombaka makambo na mutema te. C'est vrai que kosilika mais net na minute so bisi Gabriel Zombo ozwa te. Elle est sous le choc. Mais ça passera et tout voilà. Renate ni nango boye ko maman oza maman obala c'est respecté. Et le maman c'est pas bon. Mais apparemment marambo eza dit ya baka na ba théâtre bien. Kende mo bakango ekoma. Kanza. Tout za la clarté yo bagi mamba hypocrisie a te. Baka ekabwana te. Kanini ngwa. Ba ndi musuba koma côté des abaku, ba musuba famille bote tout consort yo moza baza makambo ngo tout so la karaté eza lisolo. Ko matanga ya Gabriel ko misu mamba ba kuka bato na ba famille bote ba isa. Par rapport à mamba bande bato bakitaki na coupe ya Gabriel. Tikite. Tolela yaya. Tolela yaya. Na makambo ba ya makao famille bota na les abaku. Bango mbale bala mo pour rien. Ba feneya. Ne ba zuma si la tana problème te, Bellevue a problème te a kotina pe mutu mote ba feneya. Batu bazanga eloko ya kosala. Ole ba bunda na pona bango ba vina bango moko. Ba zuma ka ba tiebwe ba feneya. Ba ya ba problème te. Bango ne ba be si ba tana ba feneya. Maka faire. OK. Ba feneya. Voilà, mille esprits en tout cas, chaîne ça va na romonaka. Bon Nzambe toujours dans prière rebelle masumu mukie. Mikolo pena mo sa masumu mukie makasi. Ni. Nga sa masumu mukie mikolo. Na dimine masumu. Mais Gabriel dimine masumu. Ata dimine masumu mbongo kozwa. Yaya oboyi makasi boye yaya. Na bina dimine masumu yaya oboyi makasi boye yaya. Yaya protéger l'équité. Ngana na chance a protéger te ya bombe bela mutema. Non, bon Nzambe toujours. Malembe voilà. On peut ça message nini na ba collègue na yo surtout à théâtre par rapport à Mambaliwa pour bande mususu en fait bande mususu ba betami libaku na faire ngo na bi bande ko betama ngo libaku te bande ko na biso ya diaspora na ba chroniqueur nyo surtout ko betama libaku te ezalaki elisolo oyo c'est une spéculation non répété mutu na mutu akita peut-être avec une raison moko particulière au moni to traité bango kate ba kitaki posa ki ya Gabi to traité ngo bongo na nte et to le la ya na kimia eza matanga eza feti te po ekendaka ezonga kekendaka te eza matanga to le la ya na kimia to kunda ye donc to tikali kaka libota voilà. En tout cas merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Pardon, tu n'es pas posé d'arrêt ici. Après, tu as dit maman, tu as dit hein? Voilà, président Raïs, bonsoir. Bonsoir, la Nabiso. En fait, un grand plaisir à vous retrouver Mango Lissoussou. Après beaucoup de temps, on a du genre logo à moi interview, mais seulement. Tout ça, la Mawa, Théo Talaya Gabi, une des nôtres. Serova Yamba Bisso, la Kopoyo, Abandona Bissoté, peu importe, c'est comment, elles ont été à nos côtés. Alors, en attendant les programmes, Théo Talaya, il y a un Abisso. Voilà. Le Talaya Gabi, Namatanga, même au Barimé, ils ont aussi qui est posé dans la groupe, ou Bosanga qui pendant cotiser. C'est dans la groupe, il y a Matanga, dans la groupe, il y a Bafeti. Et comment vous salama, Bazu Moutoumoro Boye, Bazu est à la groupe. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que Ngaï Raïs, n'a pas coopéré peut-être bien dans Yagabi. Bon, Yagabi, problème dans la groupe. Si Yagabi, dans la groupe, na solana Moutoumbote dans le groupe, dans le groupe. Et après, l'interprétation, il y a que
Raïs na makambo ya bato ayaka te. Raïs na bato atiaka mbongo te. Mais ce que babosani que kaka bango bato no bakino no ba Raïs mo kala mbongo ta ba dépense basalaka. Parce que imagine toi que muto za capable ya ko dépenser peut-être na ilo mozanga tina. Et bongo a combien de raison ma mbeti matanga neti un bienfait oyo ko sunga peut-être nga lobby. Par exemple quoi mariage mo to fête mo et tout. Et le moment mo ça doit mo sala en fait d'ailleurs tout ma groupe on créer un problème. Ouais, ça sujet à problème mais belé. Déjà depuis tant que vous pensez que bon il y a un problème tout ça là dans groupe. Remarquez ba rancune na biso, na ba problème na biso et banana ba groupe. Nous ça acheter à lobby peut-être message mota comme message moko boyé pas dans le mauvais sens. Mais la compréhension, excusez-moi, je suis grippé et tout. Voilà, je comprends aussi quand même. Je suis vraiment malade et tout. Un message, peut-être message pas dans le mauvais sens. La compréhension, c'est autre chose. On doit comprendre un peu tu peux interpréter voice comme interpréter le message dans le langue. Donc voilà. Biso tozarana Gabi juste à un moment dans l'émission, mais bino beaucoup t'en a quand même dans le tournage, vous avez tant qu'il y a plus que biso. Est-ce que façon pour yomone la Gabi azaba genre bateau pas choquer rapé bateau pour moi l'eau on peut exact pour le bon peu na moi c'est hein. Bon, si je dis choquer pour choquer bateau. En fait, sur la ville lésée oui. OK. Mais pour choquer que nous avons des personnes qui payent et tout. Ou non bah théâtre. Et les Carabis sur le tournage, sur le tournage. Vous imaginez que vous avez la type chemise bien, ma lobby no paye. Si on a la possibilité de poser une question, mille et une questions. Comment est-ce qu'une histoire qui commence dans un tournage qui finit après ailleurs? Est-ce que dans le sens? Non, mais non. Mais non, il y a un lobby. Ngani la raboui. Tout le temps dans le tournage, tu vas dire tout seul, mama solo. Ou bien tu fais du solo, moro et tout. Pourquoi est-ce que il est dérangé avec la forme que prend la chose ou va tomber dans le tournage libanda dans une forme peut-être par exemple ngai je sais nga oh ngala sina vana ngaya gabi amu nga na beta lui solo mo peut-être que non choqué ba te belé OK ngala vana pena bo gabi ba tourner na tournage mo tu bien na tournage mo na lieu ya tournage siko ngala na casting ba pesi ngai programme tournage programme to ba pesa ngai ezesika la wala buka c'est-à-dire quoi na line flat bon oh na bina to ko ngai so parce que ba to la tête ba libanda na ba pena mo dia gabi so voilà la nyolo la zoto za ya gabi yo et tout mais sur la note na bat oyo batala ka biso na internet so ba histoire wana bon ata 2% OK c'est-à-dire quoi certaines choses écoute sur la tournage et puis na ce moment là oyo za makambo oyo ezalaki filmé makambo comme la biso na tournage moi ça me laisse quand ça arrive et puis demain et bota ba incompréhension papa makambo ya gabi asalaka oyo la biso batumba na ye et l'équipe makambo tukutana na bato ekutana pena boti sobo bibisa yango peut-être bato boweka ba saint la théâtre moi je mange pas les mots ouais naliaka ndaka moto te nalala ndaka moto te et puis nazalaka commander te omonaka te na yo luka yo tianga na rôle na bongo te makambo oyo ekomaka na bathéâtre soki anobimisa c'est que certaines personnes que vous appelez le sang tout le monde a sérieux le côté à tourner OK ou bien ba sang wana wona ba danger wana to le so ba lobaka peut-être on va na bango te na théâtre voilà un message d'abord par rapport à na bandiko na ba comédien de partout ba Rolanda yo pour tout tika hypocrisie le théâtre est une forme c'est bon surtout la top vision parce que ba non excusez si on a ton vision on va non bato bakisi basima bakisi et tout so sima bakisi mais tolia ba ya gabi tolia ba pas signer ba contrat imagine toi un peu mais aujourd'hui tu remets dans les solonines moi je préfère plutôt serrer na biso ya ba top vision voilà je préfère c'est oui je te mens pas comment est-ce qu'on a pena mon roi Raïs qui n'a aucun problème avec toi mais seulement on va ni na cop et ça coûte tata que cop yo côté la mutu mbongo cop yo côté la mutu mbongo té ezaka ki non ya gabi akufeli to sali groupe ba artiste et comédien bazar il faut pas contribuer à moi le mois bouquet mais bo tia Raïs par exemple de on a vu son décor par exemple excuse-moi de son décor à Bali bah il faut tout le monde doit ko bunda na poto sala ta moi cadeau
par exemple Raïste. Mais ce que Mouto a tiré à se permettre d'aller rencontrer aux gens. Ah, comment orgueilleux. Et je crois qu'il y a Oh, ben oui, moi je m'en parle dans ma chambre de moteur. Dans ma chambre de moteur. Ce sont des choses qui choquent. Parce que Batko m'a posé, on a pas d'exemple, c'est Yagabi. Yagabi, c'est une sœur à moi. Il y a des gens dans théâtre qui nous ont bien reçus. Longo la biso de complexe. Mais imagine-toi que la pesca par exemple, quand la pesca nous a dit merci dans mon groupe pour écouter baby et yini de yini voilà. Ça me kumama. Je suis d'accord exactement. Azwate. Ah bon? Oui. Azwate. Azwate. Bon bandi ko basangisi le. Papa. Papa. Le théâtre d'aujourd'hui. À peut-être $5, peut-être $10. Mais Gabia, celle peut-être dépense où il a plus de $1000. Mais vous avez dit sur là $5, avec sur là $5, il a ça qui 50 millions. Moi, dans la logique et puis la moins intelligence sur la zone. Moi, je ne trouve pas pourquoi si Gabi doit prendre tout cet argent. Attends, Juango. Tout pas Juango. Merci beaucoup, président. D'accord, merci.